Bonsoir bandeko nange ezanga mamuluba, j'espère que boza malamu sika nyonso bozali. Ya liboso nano nakosenga bolimbisi na podcast oyo nasalaki lobi nayebi ke c'est déjà publié eza déjà na circulation. Natutisi bato nasengi bino bolimbisi. J'ai donné, na lancé un appel qui est de soutenir Chilombo pendant cette période de guerre. Je retire cet appel-là, Naza Moto. Na réagissaki, bon, peut-être Nazaraki na tous les données avant na sala appel wana, bokolimbi sangaya, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Bon, bokotu na skolo ko ne salinga na retirer support nangai ki o to soutenir Chilombo. Parce que boyebi mamulu banazaraka po na individuité, je regarde l'intérêt du Congo. Boyete, nalandi lisusu discours ya Chilombo lisusu malamu, na yoki pe quelques bateaux, leur réaction aussi, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Nalandi na analyser. Nalandi pe lisusu discours ya Chilombo malamu. Mais c'est Chilombo alobi na biso que M23 bazalaki éradiqué ou bien neutralisé na 2013. Boyete, siko na 2019 bazongi sundenge nini. Po na 2019 yende président. Mais je peux aussi dire ce qui te lobi total la peu comportement Chilombo tango komi mokonzi. Il avait adopté le rôle ya ministre des Affaires étrangères. Hein? Abandi ba voyage, ce qui peut être pour nous distraire. Il avait l'attitude d'un superstar. Attitude de tout le monde appelle maman na matanga ya Étienne. Maman Martha, c'est qui plus le la superstar. Ou lié à veuve. Hein? Na répété que veuve il faut à la salle ce qui peut être mais she had this smirk on her face comme si elle était toute joyeuse, toute contente kalongi. So, bon, botanga ka body language ya batu boko. Tala ba image, biro moko bo arriver à votre conclusion, mais c'était ça l'impression que j'avais eu. Comme si Chilombo na mama na epo na bango ba mona ka balonga ki, hein, balonga something. So, Chilombo, en tout cas, il faut élaborer, tu dois être très clair avec le peuple congolais. Dans l'indice discours na yo, en fait, c'est un discours de lamentation. Ils ont mirror le discours au Salaki na ONU. Discours là où tu étais accusé, tu t'es lamenté. Aux autres plaider, right? Mais chez toi, dans ton pays, tu ne devrais pas répéter ces mêmes genres de discours. Ce discours devrait être un discours là où aux autres loba ouvertement. Donc, non, baboué. Pour Kagame na mboka na ye, soka zo loba sur le Congo, atiaka mai na mnokote, hein? Tango alobaika kolanda ba AFDLR tina kati ya DRC, abundisa bango po mboka na aza na superficité. C'était une déclaration de guerre, atiaki mai na mnokote. Mais yo polo ba makambu directement, c'est comme si tu as peur. Et en tout cas, bande konangai, encore na sengi bolimbisi, na bobo betsamaki mabaku, I love you all, na ebi kebino pe bolinga kangai. Boyebi na zakananga tribaliste te. Et si ka mabe ezali. Boyete, quand j'ai réfléchi na revoir lisusu, na bino non, on dirait bande kope bakozala na raison. Hein? Ce qui peut na mona ki bozaka na tort, na ngaki na garder position na ngaki non, vous avez tort. Mais na oyo, ngai nde mutuna. Je me suis trompé. Chilombo, il me semble que ozana je moko zosala mboka wana, ou bien ozomema biso na kati ya ba théâtre moko po fin de compte mboka nezala balkanisé. Tozolanda, parce qu'on dirait mandat na yo est un mandat normalement oyo il fallait qu'il accomplish ezali mindele na Rwanda na Uganda ba réussir na ko balkaniser est wana Congo. I think c'était ça ton mandat. You know, mandat no eza deux choses. Ko lié DRC na pape, you know, l'antichrist munene azalaka wana UDPS bamonaka te bango bamoni kaka Mobutu Satan mais bamonaka pape antichrist te. Yo oza na affiliation na pape na yo malamu. Et puis deuxième chose, ça a été ko balkaniser mboka wana. Je retourne à la position que j'ai toujours eue, que UDPS n'a jamais eu l'intérêt du Congo au cœur. Parce que UDPS bozalaka ba témoin tango AFDEL bazokota, n'est-ce pas? UDPS bobundisaka Mobutu titi
Tango makambu ezo menacé, on a découvert le coltan l'Est. Tango menace déjà rwandaise, ugandaise, na ba multinationaux ezalaka. Nani, Sphinx na bino, nani Etienne. Ayebaka que c'était les multinationaux, bazon ngaba envahir mboka na biso, n'est-ce pas? Mais, à côté laka, Mobutu te, pona nini, tribalisme, mutema mabe, il était obsédé na Mobutu, comme si ezalaki likama Mobutu atalaki intérêt ya Zaïre te, n'est-ce pas? Mobutu était parti comme a voulu IDPS avec votre Sphinx qui est ton père à toi Chilombo. Après le départ de Mobutu, maintenant nyonso ezalaki koya mbongo bandai koya lokito wana boum ekiteli biso. Congolais kufi comme il faut. Basi ba violé comme il faut. Bana déplacé. Right? Congolais s'est retrouvé réfugié na kati ya mboka na ye moko. Bravo na vision ya Sphinx. Bobenga kaina une père de la démocratie. Hein? En tout cas, bravo à lui. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment accomplissement mounene. IDPS bo accompli ça. Boté, na ko faciliter des ordres côté l'option en mboka. Félicitations à vous. Ça, là, on doit vous credit pour Nayango. Oui, oui, on doit être reconnaissant. Il faut qu'on reconnaître Batuna. Et ça, quoi, tu reconnais ta Mobutu pour une unité nationale, tu reconnais ta Mobutu pour une fierté nationale, tu allais peut reconnaître IDPS na Etienne pour avoir contribué na koye l'absence de désordre et instabilité na mboka. Ça, on doit quand même donner à IDPS et les démocrates le crédit. Boité, oui, on doit quand même être mabêté. Maintenant, toujours, tu sors toujours de ce même système, de même ideology. Tu continues le même jeu. But my question is this. Excuse me. Comment est-ce qu'en 2013, M23 était neutralisé, anéanti? Kabila oyo tobengaka Rwandais était le président. Yo, s'occuper béton, moi, na s'occuper, il y a professeur en droit, s'occuper directeur en droit. Papa nazaki nani kutu bolo bakazalaka nani docteur s'occupe docteur, ok, docteur en droit. I suppose the only article like websa batezalaki article 64 mutata moko yeba kutu badroit nini atangaki te akoma livre te toyebaka te article 2 lobaka nini ya combien des articles. He forgot to teach us that. But anyways, papa wana ona ki doctorat ne en droit wana wakende kotanga na livre nyom. Et puis quand amulube ya moko ezaka pasi makambo ezo boma Congo complexe yango ki doctorat yango aye Etienne oyo IDPS babetela katolo zela nayoka likambo boyebi phénomène nègre de la maison ko ok comme il est allé étudier dans une université de blancs pour na ba IDPS na baluba wana that's a big accomplishment really maintenant ok good c'est quoi total qu'est-ce qu'il a étudié. Badroit ya kendo tanga na levenium ezalaki badroit pona à défendre la constitution et la loi belge ou bien ezalaki pour défendre la loi de la RDC, you know, ou bien Congo belge at the time. So zera na simplifier raisonnement ya batona batele makana sans été. Je vais dire le monde ndenge bazalaki kobenga biso à l'époque, right? Selon les Belges, nègre moko boye that aza facile à manipuler goes to Belgium. Atangi, because he's their guy. Atangi, il a même pratiqué un peu de connaissances académiques en travaillant dans le Parlement belge. What a good Negro. Wow. I'm starting to like this, right? Un très bon nègre, right? Et le nègre termine, he's a good one. Et talanga iba nègre msona batele makana sans été. Wow! Parce qu'un de nous est allé manger à la table avec le maître. Wow! Comme si tango ya tangaki na balevenium na ye, I mean, azaki na même plateforme ya privilège avec le roi belge, ou bien il était toujours un sujet belge. I think DRC ezalaki toujours na colonisation ba belge, right? So, un nègre qui va chez ses colons, attend, il n'a même pas une identité à lui-même. They're calling him the Belgian Congo, right? Tu appartiens à la Belge, you are the subject. Nègre wana za très très content parce que son maître blanc lui a accordé un diplôme.
See, now, I mean, Bobo Lukakabo comprendre makambo, hein? It doesn't get any simpler than that, you know. Et puis on va se lamenter, Mutumoindo, son problème c'est quoi? Le problème de Mutumoindo, c'est un virus, le qu'on a Etienne Tshisekedi wana. Les nègres complexés. Un nègre qui se donne de l'importance parce que le maître blanc lui a dit, hey, Negro. Ou bien, oh, na benga nenge bando benga bango bien. Hey, boy. You know, hey, boy. Boy. Okay. Come on here, good boy. Akoti na mesa bafandi. Take a seat. Afandi alie na maître na ye. Abimi wana. Ba esclave. Mosusu batikali na champ de plantation. Babandi ko betele maboko. Parce que the master. Abengi boy. Akende kokota na ndako. Alia na ye. Wow. No wonder why même Satan calculaka prière ba chrétienté. You know? No. I mean, buzobologie, koleka buzobologie ezalaka te, hein? Parce que ce que total là, bango ba glorifiaka leur sphinx sur base de quoi? Parce que pendant que le Congo était sous colonie à Belgium, d'abord une insulte, Belgium, un petit pays qui n'avait colonisé nobody, qui n'a même pas le poids de Congo at the time, lokola Sumbela, ba se retrouver tout chana na moko boye, ba se retrouver ba coloniser le Grand Congo, talangai, baluba, ba beti, maboko, ba moniango, accomplishment. Why? Because they get to eat at the table with the white master. Wow. Pitié, pitié. Au lieu tozala gêner, au lieu histoire on peut sabiso kanda, les baluba qui se tiennent en dessous de l'arbre, les arbres là, sont joyeux parce que un de leurs fils était allé manger à la table avec leur maître. You've got to love this stuff, right? After, well, on connaît nous tous que the master ne va pas te donner tous ces privilèges-là for nothing. Ozana, musala il faut salelaye, right? Let's see what that was. So, on va manipuler le jeune Mobutu, right? And then they get rid of Lumumba because he's not going to play ball. Lumumba, on lui a éliminé because he didn't play ball. Kasavubu ya zali otobenga collateral damage. He was just a collateral damage. So, Moses Chombe, he has a distraction moko, and they still got rid of him too. Through Mobutu, of course. But Saramaki avec la bénédiction des Occidentaux, you know. He didn't just kill Mobutu. Parce que c'était le Belge, Mutubazalaki derrière Moses Chombe. So pour Mobutu a bomaeli sus, of course. Kabangwana barulaki Moses Chombe. So let's look at this Dr. Androa, this good boy that the white master just happens to love so much. Quel était son travail à lui? You just wait, boy. Quand le moment sera approprié, we'll tell you what to do. Quand le moment est venu, guess what was the assignment for the boy? Tu vas t'opposer à Mobutu. Because Mobutu a commis kokomela biso têtu. Oh, yoka réaction of a good house Negro. Yes, sir. Yes, master. With pleasure. Vous savez, ça me rappelle de qui? Yoweri Museveni. Yes. Remember, il a promis the Queen Elizabeth back in the day, kakope saye Muammar Gaddafi. Look at that. I mean, we've got to love our African Negroes. We got to love these African house Negroes. We've got to love them. You know? Tshisekedi, Etienne, we got Museveni. Wow. And Paul Kagame is a modern day house Negro. And Tshisekedi, le fils. Wow. Vous savez, le jour que le Congolais a recommandé livre, je vois déjà cette histoire sera une très belle histoire à écrire. We've got to love this one, right? So,
na région des Grands Lacs, we had back-to-back Banègre de la maison. Etienne, Félix, Museveni, Paul Kagame. Wow. We've got to love this one. We've got to love this one. So, il me semble que les têtus de l'Afrique, basé na North, na West, na South. Région des Grands Lacs, bunch of Negroes. Well, tozongela Tshisekedi, oyo le Félix. So Félix owuti na ba Belgique na yo, kaka ndenge, the custom, right? If you all, tout ba negrana de la maison have to come from Belgium, right? Mobutu came from Belgium, ton père est venu from Belgium, you came from Belgium, come on bandeko nangai. Muto azokoma livro yo, soko siris kokoma livro yo, anonsango na kosomba ta 5 copies. Ndeko tiango share mingi te. Kwa ile msoma kama Martin Fayulu ito livre $120. Don't be doing stuff like that. I mean, $60, on peut comprendre, that's reasonable. Seriously. Martin Fayulu akomi bloko nini pour que mtoke ndo dépenser $120. But mutoko koma livre napesa ja ba idée. Il y a phénomène les nègres de la maison sur les ressortissants de l'Afrique, des régions des Grands Lacs. Nebite yo lukaka ndengo ko formula ngo. Comme la biso un phénomène ba négro de la maison que la Belgique, la Grande-Bretagne ba recruta wuta époque colonne. Hein? C'est quoi élaboré comment ba négro de la maison ba prometta qu'à leur maître de leur apporter le bon résultat. Comme Mobutu, Tshisekedi, premier résultat, c'était la tête de Lumumba. Moses Tshombe était un cadeau que les Belges ont fait à Mobutu. That one, petit kela ki Mobutu, à se réjouir nango. But la tête de Lumumba, ezalaki les Occidentaux nde basepela ki nango, right? And Idi Amin, azoko bunda ba rebelle moko ba bimi tuntu chana na moko ba toujours ka ba Museveni wana kaka ba tuti wana kaka toujours makambu ya ba rebelle avec les tuti bandi le lote. This stuff est banda depuis kala, right? Mais c'est vrai que Mobutu got along just fine avec Idi Amin. But pourquoi le Zaïre officiellement n'a pas intervenu pour empêcher ba rebelle venant de South Sudan qui était ba Museveni, Zaire could have done a little bit more. Zaire did not, Parce que vous comprenez, Mobutu à ce temps-là, azalaki pe kolanda ba ordre ya banani. You see? Just like le Zaire était le seul pays aussi qui avait refusé de sever relations avec South Africa pendant période de apartheid. You see? And so, I mean, la vie est right? I love Mobutu, of course I do. Je pense qu'il avait reconnu ses erreurs. I really believe that. But it's funny how quand Leclerc and the Republicans, Baibsi Mobutu, Yoko, Kokota Makamongo Mingite, Zaire, Ekotangote, avec les Colin Powell and all of them. Zaire, sa position n'était pas de sympathize avec South African people, Des années plus tard, Tangu Laurent Zokoya, guess who's free? Nelson Mandela. Un autre traître aussi, toujours Nakatia Bajo Wanakaka. But this time, c'est Mobutu qui était dans la position de vulnérabilité. Si seulement ces nègres de la maison apprenaient leur leçon. Au moins Nelson Mandela Zaki Maela Mikufeli na so I suppose we don't have to worry about him. Then c'était maintenant le tour ya Laurent, right? Laurent now needed support. Guess what? He was on his own. Abunda bitumbane ndenga ko bundango, right? Well, I suppose il n'est plus là avec nous, right? I mean, they checked him out. So Félix est là. So Félix, peureux, il n'avait pas le courage, le balls, Yakobenga, ba
M23 le Rwandais les terroristes, he couldn't say that. Akei kuna na ezaki London, I think. Azutanga ke kubengaka bato banyangala kata. Alobi le Banyamulenge sont nos frères. Really? Tu sais, le fait même qu'il faut dire ça déjà dénonce un problème, right? Parce que biso na biso ba Congolais, tolobaka te ko Mungala c'est votre frère. We just know que biso na biso, it's just one of those things, right? I mean, naza muluba so na kutena Mungala, it's just one of those things. On n'en parle même pas que oh Mungala zande konanga. I just know automatiquement que je suis en face de mon frère. It's just one of those things. So le fait que Chilombo devrait nous rappeler que les Banyamulenge, this Tutsi, baza bandeko na biso parce qu'ayebaki qu'il y a un problème, you see. Et ayebaki qu'avant yazoki bokonzi ke raswana babomi biso batie biso panzi likolo makasi kuna na este. He becomes the president. Aye kopesa ba Congolais pacifier. Bomela le pacifier bopesa ka bébé. Right? Biberon maybe, right? Kaka ndenge papa na bino lobela ka bino bola la pongia ba bébé, you know. Chilombo pa lobi oh, ce sont vos frères, right? Just ko calmer ba esprit, right? Abandiko kende kuna simba ni main dans la main avec Paul Kagame. Let me ask you all a question. Eza ko copier ba mdele te na contexte na lobele langwa. Imaginez-vous ce qui a Joe Biden, le PP là, bat ba monie na the Russian president, Vietnamir, ba simba ni maboko ndenge wana. Ubia ba fandi bazoko Kenya hameno. But Américains bakoloba nini? Oh, jamais, 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 right? Parce que right now, selon eux, Vietnamien is the bad guy, right? Ou bien tant Fidel Castro azaki nanu vivant, imagine qui totie ata Bill Clinton afandi na ye basimbani loboko and they're laughing. But bako interpreta ngondenge nini, right? Parce que la politique eza pe na image, ozope sape tout ça les ba langage politique, right? So Chilombo ake kolakisa devant le monde que you see baliwa ya ba Congolais wana n'est pas si important. Look, I'm a good house Negro. Na ke yo près de grand frère nanga Paul Kagame, to simbani maboko, il est mon frère. We're gonna laugh, we're gonna share a cup. Pendant que je sais qu'il est responsable d'avoir massacré plus de 8 millions yaba Congolais. Oh, I forgot. But before we do that, Chilombo akei na cimetière kuna sukipe wapi supe na musée na bango sika babomba ka bakrane na bango batutsi akende kotala konte bakrane wana batutsi ya entre guillemets genocide. Mais au Congo, il n'y a pas cimetière yako memorize yako lubani yako zala lokola memory yako nazoluka koloba ya memorial pona ba Congolais nyonso bakufi comme résultat ya makambo esalama na est ya Congo. Mais na Rwanda Paul Kagame atie ba musée sope bloko nini po soko ke kuna okende kotala ba crâne ya batu na ye bakufa ko ya bomaki wana. Mais na Congo Chilombo qui vient, il n'y a pas a site. Même pour ba Congolais bakende batala ba konte pe bakra na bandeko na bango et pesa biso kanda na mitema. That doesn't exist. So when Chilombo comes to the United States, en tant que président DRC, akena Arlington, Virginia, kokende ko paye homage na memorial wall ya ba Americain bakufaka na bagera ba Vietnam, you know, I think kuna bakunda, I suppose basoda, right? Like Kennedy pa kundama kuna, I think, right? Na batu bakenda kufa na ba Vietnam, Afghanistan and all that. Ake ko nebite ba kombo na lotanga na mur ba cousine baza kuna, I have no clue. Mais mur ya ndengo wana ne se trouve pas na kati ya Congo. Po na kokoma pe ba kombo ya ba soda congolais oyo bakufa na bitumba wana contre M23, le Rwanda na Uganda. You see. C'est comme ça le comportement des nègres de la maison. Son maître lui a interdit de ne pas construire même une mur. Ya commemorate ba ndeko na ye oyo bakufi pona koluka liberté ya DRC. But
il va aller payer ses respects na Rwanda and na United States. You see. So, beyond that, comme j'ai dit, voyage na ye, akena ba Nairobi, azoluka pe. Comme si amonaka te que Laurent avait cherché ça aussi, mais simbaka te, tosto zala déjà qu'en état de guerre na bango. Même tina Kabila o ya bunda na ba M23 wana. Ça, c'est une information connue. Bon, akende ko neutraliser bango comment? Right? Et il a travers Bitumba, right? So Chilombo yenda kolakisa biso diplomacy atambolaka abengaka bato na ye wana bana mere na ye basimbani loboko ake kotala basimetiere na bango ake kokonte bakrane ake kotanga bakombo ya bamindele oyo bakufa. Fin de compte, il vient nous dire un discours plein de lamentations, un discours rempli avec les informations que nous connaissons déjà. Tozeli toka eloko nini penza sika oyo ayaki koyebisa biso. You know, comme pardonnez-moi, maybe, but I forgot. Il est Muluba. Muluba zaka très arrogant, so don't expect Muluba to sing up pardon like that. Toza mingite, y'all know that. So he's probably not gonna do that. So aye koyebisa biso ndenge lukaki diplomatie na ina bana mère na ye et tout. Biloko alobaki kuna na Nations Unies. And asengi ba Congolais bakende ko s'enrôler na FARDC. Siko nga nalanda raisonnement Chilombo ndenge ngai namoni na makanisi na ngai. Comme ça tangu bana na biso bakende ko kufa. Tozalaka ta na mur moko te ezali ni na komba basoda bakufina na guerre wana este. Toza na place ya ta moko te oyo tokunda pe babibembe na biso ane tikala ta ndroit na biso tokenda ko visiter to pe ya homage na bandeko na biso wana. Me to tinda misusu bakokufa kombo na bango ekoyebanaka te bakei kaka bongo, right? Nde loko Chilombo alingi tosala. Mais c'est Chilombo, tu as des fils chez toi, n'est-ce pas? Okoki ko bande exemple. Laurent bandaki exemple. Azui bana na yewana yaki na bango. Kabila na Janet. Ataka bango na armée. Kabila est un soldat de formation. Janet Kabila aussi. Yo poko ça l'exemple wana te. Maintenant que ozongi na nzela qu'il faut la guerre pour pezala. Bana na yo namoni bazape makasi baja ba jeune. Bango bakoki pe kozwa formation militaire te. Kongolo Mobutu azalaka pe soda bon. Toyebi soki azalaka soda pa ki te tu mais ayebaki monduki. Yayo bana bakoki pe kozwa formation te peut-être bango pe bakende na este kuna babunda. Prince Harry, Prince William, bango pe basala formation militaire. Omoni te ke yo na faut bande exemple. Omoni te. Ubandi na exemple na ndako na yo moko. Mobutu bana ne bayebi kobeta munduki. Étienne qui a facilité tous ces cauchemars, aucun de ses enfants ayebi kobeta munduki. Yo muto bandeki ko aspiro comme leader na Zaire, olobi oyebi atandenge babeta ka revolver te. Bandeko na ngai. I mean, oyebi ke ba comédie moko esalama na makambo ya Congo ko, neyebi te kombo théâtre oyo, kombo nango eza nini. Mais neyebi ka que c'est un théâtre. Mais nazo bande titre théâtre yango te. Chilombo, il me semble que bana mère no balakisi leur vraie nature, hein? Que bazalaki bandi ya banyoka, n'est-ce pas? Ngai na moni boy. Lokola yo, olekisaki 3 ans, ya ko distraire peuple congolais. Lokola yo na tata na yo, bon, yo nanu te, tata na yo, a contribué ki na malheur tozo vivre, hein? Na moni on dirait yo silana na bana mère na yo. Silana na bango yo moko, oui, oui. De toute façon, peuple toko se défendre. Ceux qui ba Rwanda na basale rere, peuple bako se souleva kana bango kaka. Mais koya kokota na armée formally, bat balata ba uniforme bakende ko kufa, oh yo kutu kenda kanoko tala bibemba ba Congolais te. Ok, otonga kutu miri ya kwe, na bien, ba soda Congolo basi ba kufi na est, ebata ba kombo na bango. Bisika ba kundeli bango eza wapi, atake biso ba na mboka un jour. To kendaka pa ta visite, to tie pa ta ba fleur, to kitisi pa ta mitou, to sengi bango merci pour leur service. Wapi yango.
Mobutu kuto bofinga ko yenda liaka na satana atonga bastade Kamanyola asalaki babiloko mpona ko rendre hommage na basoda. Mais yo 3 ans mobimba esengo na yo okende kotanga banombre ya bakrane ya batutsi na Rwanda. Esengo na yo oya kotanga kombo basoda américain bakufa na bagere etali biso te. Right? Ça a pris Philip na Belgium po aya kutu kokende kopikola tata moko a 100 ans abundaki na deuxième guerre mondiale na epoka Congo belge. Yo ozalaki wana ti. Est-ce que yo ko yeba Congolo ya bunda? Yo yebi Congolo alataka uniforme ko yeba ye? Yo zano nègre de la maison. Tu es là pour servir ton maître blanc. Yo zana tant ko yeba Congolais. Congolo akolata uniforme aka kufi yo ko yeba kombo na ye. Hein? Oko honore ye. Mur ya pamba bati ata ba kombo to yeba ta bandeko na biso bakufaka. Oso zui ide wana o dépenser 6 millions de dollars pour na okende kosala mausolée pour na tato na yo. Est-ce que 6 millions de dollars on a dépensé ki tata no aza vivant pour jour nango mbongo gaspiller kaka boy. Mais pour na kosala mur kaka na este wana frontière biso na Rwanda kotia mama na béton na ba kombo sikoyo ya ba soda congolais nyonso batombe na bitumba. Ça va coûter combien? Même pas 2 millions de dollars, n'est-ce pas? Mais au baby si triple the amount pour na makambu ya mozola tato na yo. Boite, si kozo senga bana batu bakende po bakufa, bakombo na bango pe limwa kaka bongo. Po yondengo zana chilombo na ebiko memorize nde kombo ba soda américain ba tomba na ba Vietnam. Mozana kombo ya soda congolais na mutu na ote. Oyebi nombre ya bakrani ya batuti o bakufa. Moyebi nombre ya bakrani ya bakongolo bakufite. Sikozo beng sabana batu bakende suko kufa. Yao mathématique. Ezalaka pona kotanga bakombo ya bakrani ya bakongole to eza potanga bakombo ya bakrani ya batuti. Chilombo tika théâtre. Tika théâtre papa. Tozela osi lisolonga nona kibokonzi. Ebongane elekeli yo monde zo ça chauffe, ça chauffe ko. Ndima penza que ça chauffe. Elekeli yo. Omoni Tata na bandeki kolota loto monta omindela ngo bando lingata opesa papa no kibokonzi bayebaki. Bébé que ton père azalaki na maturité wana te. Il n'avait pas le tempérament d'un politicien. Papa no angaka memata région na mobimba na ba Brazza na ba RCA na ba Angola tout wana na ba guerre. C'était ça le tempérament de ton père. Tozolanda. Bébé que papa no aza catastrophe. Ba gelé ye kaka. Mais ba utiliser nde na makambo mususu. Yo kansaki mindele basepela kino pona nini. Po yo za yes man. Mundele balingaka ba house negro. Soki noir aza trop éveillé. Mindele balingaka ete. Eloba Malcolm X. Soko moni negro yo mindele bazolinga mingi. C'est un corrompu. Yoka baide personnel lokwa bango bazaka complexé devant la peau blanche. Oh reine Elisabeth ayambi chilombo osalinyo yango famille no bozoko obsédé na Mobutu bepo anini o. Te wazabanga leka ebino kaka. Bofingi Mobutu me bosala ka nyonso bolanda na pa Mobutu, OK kuna mbangu na Angleterre kapo ba photo mona yo o serrer la main avec Prince Charles. Toi bazoba na yote. Ce n'était pas un accueil officiel. Mobutu wazabanga bayambaka ye accueil officiel kuna na Grande-Bretagne. Azoko tambola bwena na mutuka wa ya Reine Elizabeth wabenga ngonini. I don't know. Batambusiye, babeti, bafanfare, ndenge bayambaka mokonzi. Azo ya en États-Unis, c'est de cette manière-là bayambaka, bando yamba Mobutu. Hymne national ya Zaïrois zoko beta, bazoko yambena ba tapis rouge, bazoko yambe très bien. Mobilisation. Dehors de la Maison Blanche, visite penza officielle. Na bonheur nyon selongo bani. Yo basi bayambi yo bongo. Oya kaka ko selemoki kuna na Nations Unies. Oye kaka, ce qui peut J7, ce qui peut J8. Olandi ba président, totele makina Donald Trump to kangi photo. Mais Donald Trump ayambaki yo pe na accueil officiel. Ndenge ba predecessor na ye George Bush the father ayamba Mobutu, ndenge Ronald Reagan ayamba Mobutu, ndenge yazaki Ronald Reagan Même John F. Kennedy azalaki pe ko yamba Mobutu na ba honneur,
Yo depuis oyo est-ce que Donald Trump ayambaki yo ndenge wana même Joe Biden pepe ayambi yo bongo ozokutana na bango soki okei na baoccasion ke bato tu baza na d'autres présidents sont là nde yo mpo oki opesi mpe bango mbote bakangi foto ale bato ayite pesi babeleli est-ce que un vrai président du Zaïre bakoki kosabotaka présence na ye ndenge wana Mobutu ntango ye azokokende bazokoyambe na bonheur basalute minduki ezoleta pan 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 alikoka bafanfan ton 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 yo ozokende kuna ata o kano ebetela yo nothing boye te fo tika théâtre na bato na oyo botelemaka na nzete na se ya nzete wana tika théâtre tozolanda po yo ozosala bateatre papa no abandaki kosala ti au service de blanc ngai natuni yo boye soki 3 ans et demi osali na kibokonzi oke 4 ans ata kosala mur ya kohonore deja ya kohonore basodo deja basi batombe ide wana eza na motema na yo te parce que yo osala makambo selon ce qui était dans ton cœur kobimisa papa no na frigo kuna na Belgique koya na ye kodépensele 6 millions de dollars kotie bembene na bastade de martyre wana c'était ça ce qui était dans ton cœur et tu l'as fait mais tu vois que le reste ya bakongolais baza priorité mpo na yo te parce que ça n'était jamais une priorité pour toi tozolanda siko lelo yo ozosenga bana ya bato baya kobunda bitumbo yo moko oyebi koma ba M23 baresisite koma mwana mère na yo Paul Kagame camarade na yo ndenge nini tokomi ti na niveau ekomi makambo guerre contre yo moko oyebi boweleli na ye nini molingi bakongolo oyo kutoyebaka te wana batinda bana na bango bakende kota na fardke oyo yo kokomande bakei bakufa bandeko na ngai ntuka bokolimbisa ngai mpenza na sezisaki bino bien te ntango bozoloba mamumuluba ozoloba bato bakota na fardke wapi ya Chilombo nalandaki bino bien te mais ntango na réfléchir boza na bino na raison Chilombo po fardke oyo ya lelo te matokita c'est toi le commandant suprême sikoyo oyebaka no nanu kutu bakongole te oyo kutu nanu bakufa oyebi bango te siko bana bato ozobengisa bakende po bafamile na bango basalaka matanga epui eleka na bongo yango biso bakongole tokoza na posa te tokende pa te un jour na este wana balakisa mpe biso ke place oyo ezali de memorial site ya basoda kongole oyo batomba na guerre contre Rwanda tokoza na posa pe tokende wana tete comme je viens de dire tokitisa mitu totia bafleur on le fait ici dans des pays développés bapeyi ya bato mosusu leur citoyen bakendaka pe baye na Washington DC bakei kuna na Arlington Cemetery batali bao bakanga foto bakangi n'est-ce pas siko biso tokufelaka kaka toza na besoin kokende pe kofukamela kopesa merci na bao ya biso base sakrifia te toyeba bisika bakunda bango eloko te eloko ine ezolaseke bakundaki yawe eloko te donc c'est ça ya motema mabe papa eza motema ya mabe mbongo oyo bana mère na yo ya miyibi oya na bango bayiba mbongo ebele mbongo wana okokaki kosala mur moko te mpenza donc ya beton mpenza na este donc omoni otongi mur na frontière ezokabola biso na Rwanda côté tous les deux côtés otie siko bakombo ya bakongolo bakwei siko toluki site mosusu na este kuna tosali yango place que tant tozozwaka bamikuwa ya bato na biso bakufaki it inclut ba force commune et tout we put them there bo nyonso bakufi kotoa na este na makambo wana barebellion et tout totietie bango wana comme ça des générations à venir bana na biso mpe bakokendaka wana base rappelaka de ces chapitres de notre histoire ekokute combien mbongo na bakamaradi nao bayibiyibi ekieka aboyi Chilombo atatu en tout cas il me semble que Paul Kagame azokana ondenga kanaki Laurent il me semble comme ça oui tokoki kosepela na yango te mais de l'autre côté yo po kobomisisa pe ka bana bato bofele te quand nous connaissons que tu es en train de jouer le jeu de ton maître blanc tolandi oyo on dirait sa situation kaka mutuno kendo simba na nini loboko wana ton frère là lukaka ndeni kosola na frère na yo
mais ça en attendant sala na noki olongwaki bokonzi wana sala noki okende toluka moto akosalela biso mur esika wana atia bakombo ya tous les congolais qui sont tombés tokenda ta kopesa bango respect na biso hein? Bako disparaître kaka boye te bautaki de quelque part, ils viennent d'un pays, ils appartiennent à un peuple. Monde ekolobela bango te tikata biso bandeko na bango tokenda ta kopesa bango merci boye te nga namoni eza ndenge wana. Ok bandeko na nga ezalaki nga Mamulu, I love you all, bye bye.